débarquer. Oh, yo ça va na gratuité té. Ezala gatia ya ba okosa biso fele. Ofele komika lobi ba bengani. Na minute yo bana ba pandinga na ndako. OK. Si on se dit on lingi biso te voter numéro 20 wana yo langisa ki biso lobby. Si on lingi te voter yo. Kasi sala yo sepelisa pe biso ti. Mongo soko sala yo sepelisa biso te 20 yango biso to mona ngo. Yo lingi bato 1000. Basangani na bosolo te na corruption baya. Yango to somona. Au sangisi 1 million de personnes corrompues. Kola sakati na yo te. Tango to sala makambo ko kobonya kanzambe te nzambe wasirikela yo. Nenga tozo voter na numéro 20. On mona babuzo bosangi na mandat wele utokoleka 5 ans. 5 ans wana yango lisusu te. Sala po biso ba congolais to vivre. Mona dolele tata. Utu watu dila zala itanwako. Soki mosolo na yo te bakoya te. Po mabe na yo déjà bayebi yango. Bayebi ke yo ti kozwa kanyaka. Bayebi ko solo koti ebele. So yo ye kati na bango. Okamati mosolo na se amesa odusoli. Boya. Bamona ke bolinga kangai. Fufu kutu. Oya biso moko tozo sala na bilanga. Komi likolo. Bongo bilongo mususu yaka na douane to ko sala ngo ndenge. Nini? Po bitume bimaki lobi awa. Ndeko na ngai. Ngada bombe lobi bitume bimaki nazoloba na tsema ine mulongo te. Biloko nyose mbati bière zaki 2000, 1800. Bala moko 2800. Voilà bière. Bière. Pardon? Olobi ba député se ba mibi député te président de muto asala mbo député azana ba député tout zo mona o to ya ba serious bango se ba moyibi ngana aloba ba mibi go ba député no ba député na yebite député lobela bango député ni no asali biso malamu lobela bango kaka lelo loka ba komiko wala ki bo continue ba konte pe ba komiko konti ba komiko bonga so ba terrasse tangela ngai te député o yo linga jamais komona zo na parler musikata otanga papa Molière. Pardon? Naza musikata otanga papa Molière. Nena zabo bana kanda bo bana tona na liete dambe bonenge kauki. Baso bazalaki na 5 ans ya mandat na parlement national. Comme professeur na Kinshasa. Moko te azonga suna parlement. OK. On a te kaka biso kana RDC. Biso batoto sana bomengo. Biso batoto sana boji. Pona nini biloko na biso sokende kana ngomba. Siko na yebite. Tolongola franc congolais na mboko yo to sa dollar to tsa na mboko yo. Parce que biso mikolo no dollar olalo la muki dollar e mati. Olalo la muki dollar e mati. Siko banda lelo bino ba konti bo yo kanga na zo yebisa bino. Banda lelo franc congolais na mboko fwelo wa. Makamele na stade lobby. Na ba kite so za di propagande te na yebite. Sans problème. Ngana ye kaka za milulu. Wana eza Sonia yo tata. Sonia yo tata. C'est ko sale le côté. Alors mbalo soki bakosa kiyo. Mbalo bakosa te. Fongola misu na yo nyonso. Otala likolo na se. Otala mokili nyonso ndenge ezali. Ki bo kontina bango. Baso kufla 21 000 dollars. Yango mwana ba bongisa banzela. OK. Neta mwana baso ba 21 000 dollars. To yeba kiteke baso ka 21 000 dollars. Enga to 21 na tanga ngora munoko mena yebi yango. Na yebi na ngango te. Ngata 1000 dollars ona na simba na ngango te. OK. Yo mo konti yo kanga na simba ngo te. Ngaba na posa na simba ta 1000 dollars wa papa. Bango baso donda na ba 21 000 dollars bongo biso. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Bayi Kongomani ezali bongo oya bino mwana mboka Enoch Binta ndeko na bino moko ya ba Kongomani moko ya ba journaliste ya mboka na biso Congo. Alors tozali bongo awa na kati ya marché tokosola na ba maman cette émission to lamuka na maponami toyeba kosola na ba maman toyeba kosola na ba papa bato ba ko vivre mboka na biso
bato batekaka biloko bandeko na biso ya ba eau pure bandeko na biso ba maman batekaka ba fufu ba maman batekaka ba loso 5 ans ya ba député Oti Koleka 5 ans ya mandat ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 5 ans ya ba député ya Lukunga 5 ans ya ba député ya Funa 5 ans ya ba député ya Mwamba 5 ans ya ba député ya Tchangu 5 ans ya ba député provinciaux nyonso tout ya commune Ngaliema ya commune Mongafula ya commune Makala ya commune Kalamu est-ce que basali makambo population etinda ki bango basala est-ce que balobela ki population lolenge sengeli toye ko soana batu ba pesa biso mbela na bango est-ce que ba sepeli na mandat ya Félix Antoine Tshisekedi est-ce que ba sepeli na mandat pardon ya ba député oyo bango ba votaki bato ba yela ki bango ba polo bato ba yela ki bango ba 5000 est-ce que tong ba voter bango bakendaki pona ko vimisa mabumu na bango est-ce que bakendaki pona ko tinda bana bango ketanga kelasi na poto est-ce que bakendaki pona ko luka ba intérêt na bango ko tambola mituka cher ko soma mapango cher est-ce que bato ba votaki bango bazana esengo encore ya ko bandela suko voter bango toko soana ba maman ezali bongo Enoch Binta yo muto ko tala émission partout dans le monde partager tindela ba député wana ba auto votaki ba saleke lokote toye na intérêt toko soana ba maman toko tambola partout toko zo bandeko ba pesa biso mbela par rapport il y a 5 ans il y a ba député oyo bango ba votaki je suis avec Imak Makengo suivez Saka fufu ezaki kutu valeur à $60 na minute yo saka fufu comme $80 $85 boto zokende wapi papa ata obongisi biso nzela fallait ko lia pesa la nanu souffle la biso ko lia na komela nzela sima poto ke muto zana makasi to kotambola ndenge nini biso susi na biso fufu kita ba commerçant bazolela dollar eleki cher dollar ezaki 120 bala moko 270 doko suka wa minerva ya bana ezaki 20000 bala moko $50 $100 soto beti na franc congolais to sana combien biso congolais biso to liaka dollar oyo taxi bana gratuité te ezalaka te ya ba okosa biso ofele komika lobi babengani na minute yo bana bafandinga na ndako OK soki avance eza te bana bakotanga te biloko nyonso emati biere ezalaki 2000 1800 bana moko 2800 wala biere tiribo ezalaki 1500 bana moko 2500 sakomi ya loso ebundila loso ezalaki 1200 bana moko ekomi 2000 1800 saki ya loso ezalaki 50 bana moko 80000 tokokende wapi papa kaka mbongo ngo ya nzela te tolia nanu tomela nzela nsima tala tokotambola lolenge nini nzela kute kozala me oyo biso moko ezoya na nzela na biso toza 0 metre saki ya fufu na 120 mbala moko 190 tokomi wapi papa talela biso likambo kolia na komela ekolamba sango ezalaki 1000 francs lelo ekomi 200 2500 saki ezalaki 150 mbala moko saki ekomi 350 yo ovotaka wapi ngai kaka tozaka na kati ya Congo kaka fana vote kaka po mboka nanga fana tiango lukumu tozala lokola na kati Luanda na minute oyo Angola minute oyo kwanza ezalaki 4000 mbala moko ekomi 2500 omona te kaka biso kana RDC biso bato tozala na bomengo biso bato tozala na bozwi mpona nini biloko na biso ezokende kaka na ngomba fale tozala na se papa talele biso likambo oyo bongo na vote oyo tokovote ndenge nini tolie te tomeli te soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi akotala okoyebisa yeni nakoyebisa biso atala biso na libumu na oyo akomela babi papa ayokaka mingi bamama lobela ayoka papa soko oyoki ngai naza mama veve kivevi na ngai ya kolinga mibala bato te me ya koluka mpo nazwa nalesa bana wana metala biso na libumu nakomela soki naza komela naza kolia papa biso mpe tozobondela mpo na yo libumu tolalisaka na se papa mokonzi ya mwana moke yango akendaka likolo amataka talela biso na libumu nakomela feti oyo tozomonaka moto ezali kitisela biso loso loso emati soso ezalaki 5000 mbala moko soso ekomi 15000 papa ebongo tokovote ndenge nini papa na nzala salela biso grâce kolia nanu nakomela mulanga biere bambam loso ekita fufu kutu oyo biso moko tozosala na bilanga ekomi likolo ebongo biloko mosusu eyaka na douane tokosala yango ndenge nini yango wana naza nango ya koloba papa merci beaucoup mona nzolele tata utu wetu dila nzala kitanwako nzolele ya noa ya dia
mwana ndombe biso toza poso moyindo. Ok. Poso moyindo elingi nini asepela aliamela po eza mboka na biso oyo balobi tososala moyindo azali nani moyindo azali mutu ekelemu ya mutu ya moyindo. Nalingi namona tata salela biso bokamwa yo oza na poso lokola ngai bongo mpona nini yo kotalela bamindele oyo bazokosa biso salela biso poso moyindo et gagner. Merci beaucoup maman. Papa bomoni nga na na sengo te. Na kanda makasi. Koko tala nanu pena ndena zalia bataka ndena za. Na uti ki bateke kuna na yeko luka na kasavu. Bo bana basala nini balia. Bo bana basala nini ba vivre. Kotanga kuta bana plonki pasi. Sona yebi sotana milongo somba bana na ndako bafandi ba otanga te poni mbongo ezate. Mbongo ezate. Oya ko luka boyo ko kokate. Ozongisa boyo ozokokate. Donc ne kutu kota ko lia non parlo pas papa. Kolo bakutu tepo nena zabo bana kanda bo bana tona na liete dambe bonenge kauki na liete donana sengo tena na kanda makasi mito ba congolais faut vivre to se prendre mboko na biso on to se prendre mboko na biso te to se prendre mboko na biso te bonika ba pa bazo ta musika bangonde bazo ba bénéficier na mboko na biso oya biso mo ba kolomboka to ko souffrir papa yona ba sibaleki menga kolomboka na liete sona zane sengmani non le liete nos amis. Non liete. OK. Non liete nga ite. Ona sana nga mbongo tunabona na rekota na chama mbongo na posha batu bena ke yiba na mesa batu. Ko babela nga moyiba ba betanga. Nzoto so ba betanga na kufi na ngai. Na okende wapi? Siko ndena za a papa likambona ba nga ya ba député no ba député na yebite député. Lobela bango. Député ni no asali biso malamu. Lobela bango. Kaka lelo loka ba komiko wala kibo konti ba ngoto pe ba kibo konti. Ba komiko bonga so ba terrasse. Ba komiko bonga so ba nzela. Neto bitele bike député asalaki. Kobanda ya 5 ans mobimba ya mona kiteke mboko eza pasi bienzelo nzela ya koleka ya bato eza pasi obie batera sango eza ya kodinda ya kobonga mate aba lelo ba wala kibokonti bakomoko bonza so banzela na baterase poto dia nzela bito dia terase bomba na batanga na baterase bana batanga na bekole seki to na mbongo te bana ba kotangela wapi toke na dollar pasi na mawa wana kuna yebite to komi pamba na bele poto kufa biso mbongo na sota tuna na bino ba konti bo yebisa ngai mbongo na sota lia ka dollar bieto lia ka franc congolais siko na yebite to longola franc congolais na mboko yo to sa dollar to tana mboko yo parce que biso mikolo no dollar olalo la muki dollar e mati olalo la muki dollar e mati siko banda lelo bino ba konti bo yo kanga na zo yebisa bino banda lelo franc congolais na mboko fo elongwa to tia dollar po biso to ko vivre kama to tuna ka eloko ya 200 francs $2 okende ko tuna boye $5 siko nga bana botama na simba na nga dollar te bana ko saba biloko ndeni lokola baza franc congolais boboka na zamba bokamata dollar botiana liboso nga na yebi na nga dollar te nga na bana botama soki $5 ezalaka couleur ni na yebi te soki $10 ezalaka couleur ni na yebi te nake tuna lipa batu dollar nake tuna litungula batu dollar siko nga na yebi te na osoma litungulu na nini bana bakolia na nini bana bakolia nini bana bakolata ni bongo bona ne obuto tozoyeba te soki tokodinda na kati ya libulu eso tobata na kati ya bandako eso tokota na saba mbetu toyebi te po tozoyeba te bana bakolia nini bana bakolata ni classe kutu n'en parle pas bango batie soki gratuité na zoyoka soki gratuité na ba école primaire bongo biso na ba université batie gratuité te batie ba bis bis bongo bis nga soka matina bis aketanga na école nini yebisanga nani aketanga na école nini pe kuna na école ngo kuna komba mwana ezate siko gratuité yo telinga ina na nini na primaire siko kuna na gratuité sama matina bis loko tilinga biso fele ale na kero tika kuna na classe bien na ba peluso na bandotanga na ba peluso na otanga selanga yi telaka nga pauvre mwasi nazo ndima kota mwana na nga université po mwana azala lobby pe azala moko oyo komema implice na kata mboka oyo siko pasi ya modèle oyo tozotangisa bana na pasi makambo nyonso na pasi kolia na pasi kolala na pasi kolamuka na pasi kotambola na pasi bisi kutu koloba te bisi omati awo kiti 2000 omati awo kiti 2000 opusi kuna 2000 siko tosuka wapi totambola na makolo na mboka oyo président yokaka ba mama oyebisa président ni papa tala nga na ndena zali awa tala nga penza malamu ndenge na zali awa papa kasi yo nde papa na biso te biso to abane pa na yo siko soki yo lingi biso to vote yo lumière 20 wana yo langisaki biso lobi soko lingi to vote yo kasi sala yo kosepelisa pe biso te mongo soko sala yo kosepelisa biso te 20 yango biso tokomona ngo tokoyeba ngo papa nalobi naseka nanu po mboka oyo koma mboka koseka moko seki moko kangi kanda moko seki moko kangi kanda siko na nga na kanda te na oloba penza na so ba po pa yo papo yo kangai
ndenge tozovote na numéro 20 on amoni babuzo bosaki na mandat oyo eleuti koleka 5 ans 5 ans wana yango lisusu te sala mpo biso bacongolais to vivre biso toza oyo eza terre promise eza paradis le paradis wana to vivre yango na miso toyoka yango na matoi te me to vivre yango tolia tomela bana batanga biso bamama tosepela batata bazwa misala mpo basala mpo biso batosala nini totangisa bana soki basali te bana bakotanga na nini bana bakotanga te bana bakosepela te mpo ntango mwana azosepela te selinga mpe mama nasepeli na ngai te wana eza soni ya yo tata soni ya yo tata se kosali eloko te alors mbalo soki bakosaki yo mbalo bakoso te fongola miso na yo nyonso otala likolo na se otala mokili nyonso ndenge ezali bongo badepute mama tikanga utukoloba makambo depute wanasina be makambo depute asalingi eloko te kasi koma soki mandana soki kibokonti na bango bazokufa 21 000 dollars yango mwana babongisa banzela netango wana bazoba 21 000 dollars toyebaki te basoka 21 000 dollars engao to 21 na otanga onga na munoko mena yebi yango na yebi na ngango te ngata 1000 dollars ona na simba na ngango te yo mokonzi yo kanga na simba ngote ngaba na posa na simba ta 1000 dollars wa pamba bango baso donda na ba 21 000 dollars bongo biso toza na kila ba 21 000 ngo pona ka bilongi biso to ba congolais te so to ba congolais te tinda biso sika musuto keni papa toteaka lisusu teta biloko yango etela banda jeudi vendredi samedi dimanche tokendeki losambo te mpona biloko oyo banda ntongo toyebana batikali nzala biso bamama tolalaka banzala na baniongo ya bato siko tokovivre ndenge nini papa na ngai tozoteka te banzala baniongo epai kotala biloko yango otala epolipoli papa so tokosuka ndenge nini tovanda na bandako. Est-ce que c'est payé dans 5 ans il y a mandat où tu les cao? Ah. Tant vivre encore na pasité papa. Et sengote. Et sengote a passi kaka misère. Et sengeli mbongo emona na te passi. Passi lekeli biso. Yango wana ka papa. Et bongo ba député bo vota ki mama. Est-ce que ba député ba yaka ko so na bino pour que ba bande ni évolution makambo eko kende? Député papa. Badepute yango kutu tomonaka bango papa tomonaka bango te tomonaka bango te. Est-ce que 5 ans ya ba député to 5 ans ya mokonzi to banona ba député pour to okota mokonzi mboka? Est-ce que au CPI na mosala basali po na bino pour que pese bino suma kasi ya ko voter bango? Bon ko sepela pas tellement pour ba député mususu avant ba comme ba député ba discours ba robeta c'est contraire na ndenge basali kuna na kati ya parlement baito citer par exemple les belé mais parmi bango pe musu pe basali pour sa population mais mingi en tout cas mingi basali en côté ne ba discours ba beta donc basali en côté mais c'est la même personne ba ngi besoin pour la deuxième photo pour na bango marque ba député to on dit ba bango te. Donc, basali na bango bien, mais misusu basali ndenge to poser na biso et salamité. Poser la biso zaki. Poser na biso la que surtout afro. Ndenge yo moko yebi tout le monde balera social. Mais balobeli yango te bakene pona mbongo na bango. Ba 25 000 dollars bango bazozwa. Donc balobeli yango te social penza la ki penza na niveau biso to likala ki te. Mais parmi bango pe musu balobela yango mais bato baloba ki po ba améliorer social la population basali yango basali yango donc to sepeli pas tellement to sepeli nango totalement peut-être misana ba normal tozali ba ko continuer ko so na ba Congo man to ko tambola na ba ki note mokolelo to ko tambola na kin to ko changer ba commune pona ba Congo mani to so na bango par rapport il y a 5 ans il y a ba député 5 ans à Félix Tshisekedi. Est-ce que les Congolais vont profiter de 5 ans de mandat? Mandat 2018, net comme en 2023. Est-ce que les Congolais vont s'épéliter de comment le bambou? Là, on a le BP, c'est peli. Là, on a le bas, on a député, on a député à Goponaté, mais on a dit que Félix Ndé a gagné il y a des mois qu'on a battu à non, mais l'élection, il faut voter député pour que député. Député, on a député à Goponaté, on a député, c'est pardon? Député, c'est député, président de Mouton à Salambo.
député aza na badepute tout tozomona oyo to ya bango nyonso bamoyibi nanga naloba bamiyibi ko ok alors mokonzi ya mboka akolanda yo koloba nini nga mpona mokonzi ya mboka na koloba mpona ye président ye nde suka ye nde moto akoyeba ndenge akosana badepute mpona ngai mpona depute aza te naboyi badeputepapa molière bango nyonso nabwakisi bango bamiyibi. Voilà, merci. Tant que Congolais, nous avons fait proposition selon mandat du président Nabiso, nous avons député tout voter dans le Parlement. On a des députés tout voter, tout le monde a été là, la loi est dans le Parlement, mais pour le péné Talimboka, tout le monde a malungati. Le président te fait ce coup de chapeau, et ça n'a pas sali, n'a pas sali. Il y a pour ça les ébélés, tu as accordé chance pour ça la licence. Asali biso surtout makambo les dollars réseau matavina les autres tungisa bana mboka makasi ngai moko te ba mboka ebele baza ko tungisa mapona dollar makambo ebele mais na ba député vraiment faut passer l'effort pour te féliciter ba po atozane lo na parlement te mona ka balala ba pongi ba welela ka ba mboka na parlement ka ba sala na ba mais oyo etali mboka pena ba lobela ka ngoti na ba député vraiment na éviter pour na nini éviter nini ro pour na ba député mais président vraiment bon te féliciter. Tanyala ngai te député oyo kolinga jamais komona zo na parler. Musikata otanga papa Molière. Pardon? Naza musikata otanga papa Molière. Ye pena fati kata bana na ye. Bana na ye bazana ba chaîne ba sala mais ye azongela ta journaliste. OK. Ye pena papa Molière mususu wana nani bon bazebele mais bon nga moi kana papa Molière na. Ba ba jalou na bango te. Likambo ezali simple ezali boye. Ndambo basali bango moko kati na bango bayebi ke oyo esimbi te oyo mpe esimbi te bapesa sikoyo biso bagenre chance biso mpe tokɔta parlement po soki tokoti biso nde touti na pasi biso nde tozovivre na pasi biso nde toza na kati na pasi po toyeba mpe kosala kolongola biso na pasi kopesa ngo ata mwa elongi parce que pasi ya moto esilaka na mokolo moko te mais malembe moto azozwa bokonisi eumeli bapesi biso bokono malembe après 5 ans topesa mpe mwa kisi oyo esengeli na bakongolais bazonga na bolingo ya bauti mpo na nini mpo nazomona ngai moko na makambo ebandi oyo bato oyo bauti na parlement bazosangisa bato nazomona bazosala mabe te mabe ezali kaka biso moko toza kokamata conscience te nakotanga salaire na bango te mpo nayebi na ngai yango te o mpe bakopesanga moko na kokende nayebi mpe te yo okamati mbongo osomba nango voi ya motu osomba nango bomo ya motu c'est pas normal soki obengisi bato na makambo na yo na kati ya biblia balobi moko to mibale soki basangani na bosolo ngai kolo naza kati na bango yo olingi bato 1000 basangani na bosolo te na corruption baya yango tozomona osangisi 1 million de personnes corrompues kolasa kati na yo te ntango ozosala makambo kobonaka nzambe te nzambe basilikela yo mpo osangisi bango na se ya mosolo soki mosolo na yo te bakoya te mpo mabe na yo deja bayebi yango bayebi ke yo oti kozwa kanyaka bayebi kosolo okoti ebele soki yo oye kati na bango okamati mosolo na se ya mesa olusoli boya bamona ke bolingaka ngai mais eske bato nyonso babetalako maboko baza ya yo po bitumba ebimaki lobi awa ndeko na ngai ngai nabombalobi bitumba ebimaki nazoloba natie mai na monoko te ok tokoka bitumba ebimi lobi awa ngai nakanisaki na ngai nga je suis candidat conseil municipal à Kasavu ça c'est ma fief ngai nakanisaki na nga soki bobengisi bato ezali bafidèle nde mpe biso tokanisaki ezali na lopoto fidèle fidèle ezali moto oyo akoki kokamata mosusu na bomoi na ye te apari yo wana ezali ya bosolo nde na lopoto oyo babenga yango fidélité exactement
nakosutuka na misiko ya milulu na ebandela milulu ekomi nde liste na biso eza wapi tika totala liste nalobi lobi na propagande ya mokonzi ya te nga nalobi propagande te nalobi mokolo ya lobi ngai nazali précisément na enseignement exactement makambo elekaki na stade lobi nayebaki te so ezali propagande te nayebi te sans problème me ngai nayebi kaka eza milulu boye baye milulu bazali tellement ebele basalaki mwa lisanga na bango bazali ebele lokola bango bakoya na stade seke ezali likambo ya bafidèle nde nalobi fidèle eza lopoto na lingala ezali moto oyo akoki kokamata moto mosusu te mpona kozanga yo nde aza fidèle ekomi na bangongo epusani na mwa katikati ya midi tozokende na mwa pokwa ekomi kaka moyaliste baza bafidèle te bato bayaki baza bafidèle te papa yaka nano likambo nini yo na moninga bokamatani o te nga ntina ye boye ekisi mokolo nanga mobimba moto abengaki biso kombo na ye coordonnateur kombo na ye coordonnateur alobi kombo nanga mamboni nete na liste tokende na stade nasimba dapolo soki naningisi yango epepi nakokamata 10 000 nakomata 5 000 mais nazo comprendre te azomonaka te papa yo makambo ezolekoza fidèle te yoyaki mpo na mbongo ndeko tokende na mwa lombango par rapport à makambo oyo tokoloba est-ce que mpo na yo etake moto ya mayele moto ya bwanya soki na lobotangela ngai 5 députés par rapport à 500 députés bayaki na parlement oyo yo oyi kobona ta te atia ta makolo ya te na parlement azonga ta lisusu te 5 na liboso ndeko na ngai nazali moko ya bapatisango nazali moko akumbaka makambo ya bato nazali moko ya banyokoli na 5 ans me kotanga kombo ya moto eza infraction nakotanga kombo ya moto te me nakoyebi so boye babanso bazalaki na 5 ans ya mandat na parlement national comme professeur na Kinshasa moko te azonga so na parlement pardon bandela to kabia na bandali boye 500 députés nationaux au parlement pendant 5 ans et 50 députés professeurs na Kasavubu et na Kinshasa exactement na mese na mboka na Kasavubu sans problème to boni misangai bango banso moko te azonga lisusu na parlement atako boko pona ngai te me bopo na basusu me bango te po basali eloko te alors bayi kongomani na boende to sukisi émission na biso bomoni comment est-ce que ba kongomani ba symboli ba question to yeki nango par rapport ya premier numéro ya émission o to lamuka na maponomi boyoki ba mama baleli ba papa baleli bilenge baleli bato ba pesa ki ba voir na bango na 2018 basali eloko o bango ba kozela basala te misusu ya kosala basali o pe ya kosala te basali te balobi mokonzi ya mboka na ngambu na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya malamu akosala babeti maboko mais ya mabo pe akosala te bakongomani balobi par rapport ya souffrance bomoni dollar et mati ba mama ba fufu ba masangu ba desu maki crédit en tout cas nyonso te zali komata ba congolais balobi et puis balobi que non te cette fois-ci ba préférer la bamba voter peut-être na ba candidat ya na présidence au lieu que va voter ba député ba congolais ba tomboli moko na bango ba tomboli vola ba po ete koloba kono ba oyo ba yibaki soki ba yeli susu ba pesa ba 5000 ba kolia kasi ba ko voter te ndeko moninga mi député kolanda ngai je sais que vidéo oyo ekokomela bino ba congolais ba tomboli vola bango likoko ba ete ba lingi susu ba to lokuta te soko zaki na mambo lokuta bongisa soko zaki na mambo ya koyiba bongisa congolais votaki yo peuple congolais ba kongomani ba votaki yo pour que ne kolobela bango mais yo kei o kolobate o kofanda o ko tel intérêt na yo qui sont pour au telemi qui sont contre au telemi o na kolobate o vani kimia cette fois-ci congolais pour na ba élection en 2023 congolais telemi alobi OK 5000 na o yaka na ngoto kolia polo na o yaka na ngoto kopangusela ngondako bassin na o yaka na ngoto kotiela mai mais pour la ko voter
faut pas voter moto oyo et sengeli pour que va voter Congolais à Télémi. Alors merci beaucoup, il était derrière cette caméra. Nous allons continuer. Le premier numéro, on a un Congomani. Alors, tu as député. Semaine autre, tu as député provinciaux, conseillers communaux, députés nationaux. Oh, déjà, bien pour que tout ça soit là. Il y a des députés qui ont besoin de cas. Il y a mon numéro là-bas, vous pouvez tous m'écrire sur WhatsApp, dans TikTok, dans Facebook, vous allez bon partout. Bon, comme on a dit, parce que semaine tu as la caca na député. Semaine après tu as député, mais tu as le mixé. Soit tu es député, tu es dans la population. Tu es député, tu es dans la Congomani Moussousou. Alors, merci à toi qui est derrière cette caméra. Lui, c'est Imak Makengo Montréal. Il est toujours là pour faire. C'est très bien, c'est boulot comme il faut. Alors, je m'en vais aussi pour dire un grand merci. Na Jésus-Christ de Nazareth pour le souffle de vie au copé Sabiso makasi pour que tout ça là mosala oyo et sengeli tout ça là bana yangaliema bana ya lukunga candidat ezali obese moko nangaliema to zali bongo na mwana mboka Wiclair Engwanda Adjuba numéro 271 nangaliema et puis na lukunga Wiclair Adjuba Engwanda numéro 631 ye azali bongo moko o akolobela bino lolenge sengeli parce que to yebi député za malamu to kotanga komona o député yebi ko kosama kama malamu biso to kotanga komona député ko mona biso to kotanga komona te sera kosama kama malonga te to ko citer ba kombo ya ba député oyo ba kosama makambu oyo esengeli. Alors quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bon hésitez te ko partager vidéo pour que ba député ba miyibi ba mona ba candidat ba ko yiba bamona yepe mutoko yiba ngai ko benga ngai te pour que ngala boko na misolo ngai pour que nala ba congolais que non ba voter o to ko voter o ye azali bongo moto malamo moto esengeli comme on dit en français, faut voter l'homme qu'il faut placer pardon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors moi quant à moi Enoch Binta, je vous dis une fois de plus encore, sans oublier, depuis quelque part, papa Didier Ombolo, Misapi Bank, je te salue. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour
notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.